Mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi moyen ezali te nakomonoko. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya Vuvam Television bisika nyonso bozali o bolandaka biso na bolandaka biso na Angola na bolandaka biso na Brazzaville na bolandaka biso na Congo fois to pe bisika nyonso bozwaka libaku ya Rolanda Vuvam Television to pesi bino bambote ya ebele pona nini pete na bino bolandaka biso libande ya mboka kuna tozomona bolandaka biso na nzela ya bamwangisi Vuvam Television na YouTube to pesi bino bambote ya ebele ya solo bomoni biso ndeko bagenda tangu nyonso to baraite soki bomoni biso seke tolingi tolobela mai matali mindule nde na kati ya émission mindule na mokili tolobaka tangu nyonso eza émission oyo esalemi na Vuvam Television pona kolamusa conscience ya babeti mindule pe ba transmettre musique ya tina na matoi ya bato yango to yambaka balanga nzemba lolenge nyonso oyo nyonso zali bongo musicien a participera na kati ya émission na biso nde lelo tozali bongo elongo na mobianga mina biso kasi to représenter bango te bango moko nde bako mitalisa po boye nde pona kobumela te na manaka na biso bango moko nde bako mitalisa liboso na bino bazali nani mbote na bino mbote ne bagenda mokolo émission boni ba santé nangola fumuki mango to ko bakaka matondo mingi nde bomeka kotalisa bandeko bazolanda bino kombo na bino ezali bo ebele bayebeli biso na kombo ya Timba nazali pasa kasi etaki artiste obikaka moto nyonso na bato na ye baye kotala via mosala to kosala uta to bandaki makina biso tito biminde ko bazobenga biso papa sentinelle d'Afrique. Papa sentinelle de l'Afrique po nika kombo papa sentinelle comme bato ya Sonia bato bamona ngo kombo moko boye ya pasi yo mibenga kombo papa sentinelle na musique ingeta wana mbala mopeza ko finga soko bengi sentinelle nde ba comprendre ngo mabe kana to bana kota papa eti mokengelia watemaka na mulango donc na entrée esika bato bakotaka yana benga sentinelle azaka na tina mingi na kata société bona bongo etali bongo mindule o abiso ba indo lokola to bandi ndesika bango moko ba bitina pone bazobenga biso papa sentinelle d'Afrique tozana mission to na bandelia matondo mingi na bandeko balandi bino mo boyoki mingi ya kolobeza te mutu na mutu azana choix ya kopesa kombo na o ya lingia na kati ya musique nde na kati ya émission ya mindule na mokila mokolo malelo to kolobela nko o ezosalema na kati ya musique yango to bengisaki bango po to lobela nko pe to kwa koyeba baloyembo na bango pe to ba beat ya orchestre na bango to pe te soki ezali orchestre soki pe ezali mouvement to pendeni bango mo nde bako talisa biso ndeko artiste Netimba na kati ya musique o bino bozosala lelo bobandi musique wana ndenge nini pousse bino bosala musique pamba te musique eza isika ya bato ya mayele mais to moni bino boye na monde wana ya musique nini etindi bino ingeta etake sentinelle bolobi musique eza ya bato ya mayele nini pe tindi biso pe to bani ndenge nini na bota mena libota nano ba ebilo yembo nga naza na uti na kati ya libota ya église kimbangiste donc koko abotinga azalaki dirigeant responsable ya chorale ya grande chorale dirigeant na niveau ya bas fleuve aza moyombe esali ke na ekoli fleet na yembi na chorale dirigeant na na quartier Kimbangu epai wapi mwa bokesra bika biso bilinga to kolaka biloka mike bina na kena Kimbwala bayebi même na cité Pumbu to bandiko bunda esali kolisi musique kasi o tozoyemba lelo to esali to ko malelo papa sentinelle za école oyonga na bimeli siko omoni eza école la révolution école ya révolution ya révolution donc toujours revendiquer ba donna biso se révolter na religion na politique pe na science mais bolimbisi école ngo eza wapi po na mona yo kana okombo école la révolution te école kapo to bila était le lenga bopayati était elo était elo afufa mozomona na bandaki misi na lenga na biso moko mais tango to ekozwa formation auprès ya lisanga ya religion africaine et sali ke ba donner au biso yambi na nzela ya siku esungi biso to orienter malamu likabo to botamana yango ndeko sala ete to banda ko talisa nengo to betalisa lisolo yango po bokepe mambango ya dabati tranzembo ndo banko o esalemi esali pas esali chèque ya biso jeunesse esengela bato ba kubundela yango ndesiko biso ndeto telemi na lekoyo ndenge bapaka batelemaki na otale bongo mindule kolandela bango bitelo sika bauti biso pe na kata ya région africaine kana so yebi ba griot matata tozana ba lukiovo tozana ba mpudi nzinga tozana bana ngangu ale awa pe aigle royal lukola malao 0 de simba
Lokapi du Congo. Toye, Papa Sentinelle. Matondo mingi, botalisa na bato ba kombo ya orchestre na bino ezali nini? Yo moko za leader, ozana bato, ozokamba bato. Bon, ingeta donc omoni na bimi lokola délégué pour na siko hein. Toza bayo to kamba misima ba milimo. Donc biso na kata religion africaine to ndimela kana ba we. Donc toza na ange mobimba, esprit supérieur mobimba simbi biso. Eza bongo ya lokola malao. Yende pe ko l'orchestre. Omoni na kata mosuni na za lokola momoni si na kata ya Aigle Royal. Ya lokola malao 02 hein. Mais kasinko lango eza bango yemoko donc aza lokola présidente oazo kamba. Donc asimbi ma baloyembo nyoso ba indo. Hein? Na spécialité na oza kata religion africaine mais na kata religion africaine moko pe ya etuluku na kata bayembi ebimi na kombo ya lukula malao kasi 02 Lokapi du Congo. Faut préciser etuluku bande ko bolanda. Ba matondi mingi totipe Équateur bo sosola muyombe Équateur donc etuluku lingo bana liboke taba etuluku za moko na ona o taba ko sangisango sali etuluku na kata etuluku na totanga ba kombo wat tozana ba orchestre oyo bato bazo mona télévision bazo panza so na ninge pe révolution ngezo kendela tozana ba luki ovo to mona ba paka yo sa baza konat na ba ndeko na biso bo matondi ba griot matata eza moko ya ba yo bazo koyemba na aussi ya religion ozomona siko na kati ya ba composant wana biso pe toyeko bakama na kati nde ya lukula malao 02 l'Aigle Royal eza bongo. Sikoyo na musique o boye na yango o bobimisi to pe style o boye na yango nini o eza bokeseni par rapport ya o to mona déjà lelo. Bokeseni ezali makasi pamba te moni uta ba koko biso kutia pe na ba kuluto to kutia ba pakao ba batelaki mokokoli hein o bengi folklore congolaise hein donc lo lengi ba loyembo esangisi bikolo na biso ebotimbuma nzunga ma famille bitoto donc eza ba pakata bulei eza ba pakana biso wendo papa wemba kei ba oto na bango ba v quadra to na bango ba yanga makanda ba kisape oyanga bradwa spawn macintosh nsengo kutibende donc eza ba loyembo lo lenge ba yambeli yango siko biso ko eloko ni toko ya ko bakisa na kati nango pe to pe ko meka ko sembola moke eza ba lo lenge ya texte ozomona ba mélodie OK ba note na bazobeta OK biso ntango susu te mo malamu te ko lika bango po baza bakolo mais oye population azosenga kasi tout jeunesse ko bazema banzembo nini to salité hein d'autant que to s'interroger et sengeli biano ezala donc to ko changer sikoyo texte oye ko sunga bandeko ba comprendre oyo biso pe to yeko na tele to epa yo to tipa ne songanzila pa to zali pa ne songanzila o biso to yekoli ba mekana ko tala yango ba juger ba kata kasi ngai biso to zaka na porte sentinelle hein? Donc pour comprendre mazoli kana kati yaka to sololi o comprendre nge ba texte lo lengi no senko sala po bandeko ko chama kambola page quoi matondo to sosoli siko to ngito tuna bino motuna beat na bino na musique ezani ni pe objectif na musique o bo sala ezani beat na biso eza ko revaloriser hein? Donc ozong ça lo lenge lo kumu ya balo yembo o epesa makakala hein ba embela kabasite ata ba embela kabasi me mingi penza te vandaka mingi na mateya etali bongo baiso baindo na kolata na etali bongo politique na etali bongo bonzambe hein po musique euta na balolenge hein ndo bongo beat na biso kasi objectif ezali ete ko déraciner ba sorti nyonso ya musique o bebisi génération toko pesa par exemple o bande ko benga musique chrétienne balobaka eza nzambe te do pona bango bazana besoin ko servir bato ko landela bongo bonzambe kasi etelo bango babandelaki ekosi bango etelo nino bango babandelaki ekosi bango bo eza christianisme o to bengi mama bongo catholique kanenga kotaki wana hein talaka to bani to ngana moke po comprendre moto so botama na bongo hein donc palo ba manga balakisaki do na nzela koyeba manga nda koyeba peut-être na tokisa ta una sengena ngona na likambo boya ta musona zelonga kotela ta musona ngeza mama koko nazo mamungu analia ozomona déjà ba benga ngo manga ndenge moko pe na mateya oyo kosala ki artiste ayemba tangu fondement na ebandeli église catholique bana 1480 ndenge religion africaine etal sakambala mbaliza tashi su ya biso te ba yena masolo kaka na ebandeli kaka bakoko na biso mindele wana Adam na Eva ne babota batokola ne bagenda ta ngai no to vandi bo mindele mbali bateni mapena mwasi na mobali bakobota mtuka biso bo bosiko mwana ko manaka te ekolo wana ne bandelisi bakosi biso donc suite ya maka onyo setikali conséquence nango oya mona berer mingi to salima awa baba ko na biso hein eza bambe ba d'ailleurs bango moko ba sota livance que soki boso les autres kisayo c'est pela nango pesa vérité paka na biso waze quoi hein na paka na biso lutumba bati ko yemba nzembo awa Adam na Eva bango nde bakoko na biso ebi nzembo na Adamu Eva mikolo mibale hein ozoma donc faute na bango te faute ya été elo
omoni lelo ko maloko la petit azo gêné toni te mais en réalité monani pe basani ko ndima ngonda kisapaka waze kwa azamoko muto ndima ka bosolo hein durant cela autant azolo ba déjà ki na âge na ye tala combien de poto akei tala connaissance za karango mais alobake mindele mibande bako kone pe yembisi bana sikotanga bazo transmettre message na kati ya media bana biso bayoki pe na zana baleki ta bazo yeba déjà que enseignement que mindele bako kona biso ozo mateza lokuta munene na misonga pe anko alors esengeli papa sentinelle aya hein aya père religieux africain ti bazo ko betumara bango biso beto akoyikama tino moni to eliawa en tout cas effacer les tableaux effacer les tableaux matondo biso yebi na kati ya émission musique kezara tango to lobby moi musique kasi bino pe boye na ba musique toroyoka musique ni lelo po ba ke ba retrouver bino ke boza na kati ya musique parce que pour bandi mayo na musique nyofu ba ka musique au salara c'est que musique ni o bosali o bobimina yango to ebite bozolengela album to bozolengela ba single to ndenge nini bazaya ko sepela surtout ezaka religion africaine te hein donc bon to ba lisanga vamka te hein donc tata mama elenge mwasi mobali baye banso bayinaka to solo ba bien bayinaka musique bo mesana ko loba bandaka na ba journaliste ya plateau to ne bagenda talaka ka bebe anga ne songa nzila o to baniko bimisa siko révolution no lengi na biso kasi bino baye boyinaka musique o bobe ka ya mabe musique o eko ko pesa mayele ndenge to thème na kati ya région africaine nde obiso to démarrer alors ce que to sengi ba style to ba sorta musique papa sentinelle pe aigle royal o ya lukula malaw eza complet to beta karege to bundaka suloko ko lekate na mamuke kasi weza tina nzebi eza na kati ya do boyebi connaissance to ko vulgariser na kati to beta biso mwa slow to beta kandombolo pakana biso chacho quadra vers atela sopela biso déjà nzela na sopela biso singa o to zolanda to beta ka do to bundana kana nyonso bo setangi bongo ba nzembo to po orchestre to ko loba boye na terrain to na kata studio avec coach Matumona wazo hein pesi bango pe bambote ebele coach Matumona to pesi bambote ebele longona ya vita nengo eska basonga biso to préparer single na komona ngo ntunga donc nzungu etoka ntunga ingeta ntunga ndekana ndiko defini batu poanika kombo ntunga ne bagenda ya somo donc ntunga bato bazana nzala ambiscade koi nzungu nzoka ya bango mama na bango ndalamba ki baba iteke mama zolamba bamoni nzungu zolamba mabiloko ezokotoka na kati ntunga tango to loba liboso ntunga na kati na biso bakino hein tato baka ntunga donc eloko mwa kitoko kwa donc bana bazoye bate eske eza soso eske eza madesu mpe mama na liboko kolamba kitoko donc religion africaine hein alambi biso ba artiste asa lambi nae mais sikoyo elubu ezo mana kati nzungu wana nde esengeli moto na moto a disposer ngonga po amona nani oya kufungula nzungu wana comme ça mutu na moto yamba solo matondo ya solo to zonga po makambo lobeze belé na kati ya émission mais biso linga tango to loba malobe ya eza pene belé te il faut tambola na musique kasi bat bazo kantunga bayo kama moi al capella ya ntunga bandeko balande obosolanda biso na musique to ki parate o ndaza grand o ndaza likolote bango tout ba sala ka musique donc o nyoso royoka o is important zaka ki message bina kati ya musique nde to royoka loyembo nini ya liboso tsunga bon nakasi na niveau régie ba kosunga biso bayoka liano na lobite to orchestre oti makia ba ninga to travailler kato eza orchestre hein bande ko mususu bazana au niveau équateur bazoya po to oti kuna na sali 5 niveau équateur zaki maki donc bande ko ba ibaki biso susu te to déplacer ki na kati ya musala to mizindisa biso ko bundela baindo butu einda to lo lengeni to utaki da maki to travailler na baninga do na utena mabela ya bande ko losakani hein do bande ko ba mongo et pa wapi liano oyo bokoyoka na régie kala mita ko disposer bo matondo bamongo basepela toza bamongo ebele awa na RDC bandeko ya régie bosunga biso na kotiela biso loyembo ya liano nde sima tokozonga na plateau. Papa
bapakabaka bonanga na uo ngamo bendele baote boyindo bapakabaka bonanga na uo ngamo bendele baote boyindo eka ekoso ya ekinyuloka ya liyano eka ekoso ya ekinyuloka ya liyano. Matondo mingi na bandeko balandi nyonso ya Vom Television wana boti koyoka loyembo ya Liano eyemba mibongo na bango o tozana bango awa isika artiste ene Timba Papa Sentinelle mais na kati ya maloba wana Liano comprendre te po biso pena yomo yebi lingala pena ya makasi wana na tozu tango ya koyekola on teta musu ba mongo nde ba sosoli siko bon baluba ba swahili ba mususu ba yoki yango. L'équation de débit donc équation ka ya ebandeli o mundela kosa yango pe bande ko ba mongo mutune pesami et pas bapaka hein? Boni mindele babota baindo banani batei biso ndengwana ba pasteur omoni dès les bases chito comme ajo tozanango azana volant aza ministre aza député to be koko na ye bien que aja zanango na ba voir no sozanango koko na ye mindele bota la tata ndengwana koza normal so yango biso to pa bampaka ya ba mongo to tuni ngamo bendele ba ote boindo boni mindele baya kobota moyi megana koyemba bapakabaka bonanga ndauo ngamo bendele baote boindo bapakabaka bonanga ndauo ngamo bendele baote boindo eka ekoso ya ekinyuloka ya liyano donc toyeba bapaka bapesi yango. Matondo Papa Sentinelle siko tolengi toluba na nzembo o boyembi ya Liano poto kende po musique fo betande mingi poto za na kati ya mindule na mokili boto kende ka mbala moko po na bino musique bozwa ngo lo nini musique ezani nini po na bino de musique ezani définition ya musique o ndimola ngundi. Bon, on a habité là par tout tangi, la musique et l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Or que moi beba pesa na kati, hein, moni, les gens na kati, na moi définition. Ah papa, quand ne balobaka, tu as découvert la bouche du fleuve du Congo, mundele wana Diego Kao, donc le club bako connaît pas la guitare. Ba ko sabi so na nyonso tina makambo art musical. Donc or que la musique et l'art de combiner des sons d'une manière agréable ou désagréable à l'oreille. Bon, mindule muingeta. Bon, musique musoko yemba batu basepena. Botalisa. Ne ba genda akayi kunko. Omoni, eza musique. Mais mutako sepana ngo tekande toyemba miso aliki lingaza so eloko nini yana. Omoni mais message o lingaki ke landa na konda des autres musique na beti ate sepelisi te mais kasi zandule. Donc musique yango moko na kolanda ezalaki pona bato kona circonstance azana ngo maisha kuta na ngwa doit ko exprimer ole aloba boy maloba ko mango lokola mo mélodie na kati ya baton ndeto bande obenga sko musique selon contexte mutako masota la politique na religion na science circonstance nya kuta nga. Matondo siko tongite tuna ko eyo salema ndeni wana na banzi déjà bondimo laki neteni wana ndeni ni ko na kati ya musique eza ko salema ingeta na kati kaka ya musique te même na politique per religion per science mais na kati ya musique ezo salema lolenge kani bavie hein remarquez IGF hein auti ko pesa mokonza mboka Chilombo Tshisekedi siko zali tata to ebite tozongi selo matona ndenge ni kasi tolaki binote tata wakela likolo na se o asali ete bino bosimba loboko bocha mokoro to pona le 6 avril apaka bo ezaka na kati ya mitema na biso tata lobi e comme kwa flatterie tango atemi likambo IGF donc motango osala mabe bakanga ye a solliciter ba artiste boyoki banzembo to beta mat zo ba capacité ya V quadre hein ndenga yembeli ntembo wana ozomona donc bazana ba potentiel pe potentiel za makasi kati la bango bazana ba message o ya tina ya moboko ekoko kangola ndenga yembeli ntembo wana okomona ke pakananga to pese ministère hein soka ninga sela positif ya oza kati na ye au tambusa ministère na kitoko talaka yembeli na wana pona cadre d'artiste tokie papa ka karma pa tokie papa ka karma pa mayela bimisi pona ko kebisa na bato balingaka ko yiba kamba ngwa leta ozomona donc makanisi wana kola musa olenge baindo lolenge lona ndeto osengela na yango lolenge wana
lolenge wana oti Équateur na muyombe Équateur e comprendre ngenge teza bongo do lolenge wana mais tant ba osala yango te ba osala ba distraction eza normal diaspora tomboka abenga na ba artiste omona ki baloba kinini koto mboko zokufa mais koto yo bato baza ko binaka ba conseiller ba sepela ki na ngote omoni donc bato lokola to comme leko ya révolution hein ya revendication ba droit na biso eleko ya ta so ba distraction te eleko eza ngunga oyo mokili mobimba basengeli koyeba boy ondi mafumuki mbango ondi maete olingaka fumuki mbango olingaka fumuki mbango te oyeba fumuki mbango te ndenge moko tolandaki epa ya toyebi place totalaki lisolo wana alobi le 6 avril férié payé okuvana na ndako osomona osokoma kama nengwana ekosunga ete musicien eleko na ye nekeke otoza nango tokeba boloko suka vie ezaka nde tomona boete sima ya liwa oyo akasakenda kalifelo 0 lola 0 ezana ba réalité moko batamene ya ntango nani koka suka mboka zo boya kotanga nsiku po comprendre ba réalité nini otozo transverser oko risquer osambisama na tasi ya likambo monene ya mabe oyo utiko sana na ngongo toza nango sikoyo obongisi yango te yango tobenga ba artiste nyonso ba mekana kolanda lignée oyo tozana yango ata na zamona muke mena bandi religieux africain na bokestre rebelle asopi na terrain ba mekana kolanda moko ekosunga bango ba meko modifier olenge ya yembe na bango Matondo toroko ba parce que toza mituna moko ko andela maibolobe ki sur catholique eza le rôle école où ils ont formé ba musiciens au bazo détruire ba tout lelo au ba sala nko na musique lelo mais yamboto koma na été ni wana to kosenga na bande ko régie botie la biso lo yembo yanko o bango netimba bayemba to yoka ndesima to zonga na plateau potokoba ya solo toyebi ete bozalaka bato yanko kasi botalaka nanu mai mazali kobima epai yako kwa suka mbuka lisongi ya nzila ambuta lumumba mabelo ya yoto ya bapaya Kongo yo motema makasi oka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko Kongo yo motema makasi mboka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko Belgique azana nyongo topende kosenga baboyi nango Ongo ya kotonga na ngomboka mbolamu na biso nyonso baboyi nango Balingi bato bakufa bongo bakosa mawa oyo yango Belgique azana nyongo tokende kosenga baboyi nango Ongo ya kotonga na ngomboka mbolamu na biso nyonso baboyi nango Balingi bato bakufa bongo basala misa oyo yango ya litio Belgique bongama yefuta nyongo biso totonga mboka pasi eleki futa nyongo na biso tobundisa makama Bana Kishasa bakufi poto zanga kimbongo ya kotonga Kishasa Belgique bongama futa nyongo biso totonga mboka Matondo mingi na bandeko balandi ya Vam Television wana bohuti koyoka loyembo yanko oyo betami bongo na artiste Netimba Papa Sentinelle artiste tumoja bosimili ndanda sege makambo ezali biso te makambo petete nzembo yanko bohuti oyemba base inspiration ya nzembo oyo bolingi boloba pena nini message clé oyo koloba na mwa mokusi o synthétisant ngona kati ya nzembo po bandeko basoso colonne dope musisa na biso nesongi nzila asi alobitro catholique sateka evi na biso banda na bitelo aleba para mbongo ya pamba na ba programme à disposer ki pona kotanga na biso a passer biso temps ya pamba
asali ba marche belé banda na ere ya Kasavubu ya Mbuta Mobutu to na ere Muze Kabila to na ere ya Kabila Kabanga nyoko milisusu koleka atokomi pa ya chichi. Donc mutu a fait traîner biso na buzoba o tozo ko simba mbongo ya biso te catholique. Nde bongo biso nde babola nde ko taisa na kati ya loyembo to souffrir je ne sais souffrir. Catholique to sengi bolimbisi. To yebi ete bolinga kanzambe. Soki bolinga kanzambe bosala misala Yesu. Akotaka makama politique te. Po soki bolongo bozima kamarabi na catholique bokomo kotsa ngona kata politique ok politique ezo mema na biso ba oyo misusu. Po musulman za chrétien catholique te. Ngana futu kana mutu ya religion na bino te. Omoni to na ba bouddhiste na kati ya mboka. Mais siko tangu bino boza komi kotsa mingi na makama mboka do bozo boma na ba vie na biso. Bato ba souffrir. Bato bazo mona passe. To lingi distraction te. Catholique longwa na rai surtout abandeko ba indo bino bokomi ba sango ba maser kuna makambo zo changer bible bato mundu peso bima. Donc bango moko na Vatican ba yebike bakosa na bango. Siko bolimbisi question eza boyi. Mabe ya catholique eza wapi na pesa ndakisa. Papa Lutumba. Papa Tabulei. Soto tali bango pe bazalaki na kati ya religion catholique. Mais soko tali na banzembo papa Tabulei to papa Lutumba ayemba banzembo o pe eza ya éveil à conscience. Eza banzembo mususu tozwango pe lokula ndakisa ba texte mususu ayemba. Mais ndenge nini ozo juger ka catholique yene mtazo bebisa ba musicien. Pona nini te papa Lutumba papa wana nyonso o to tangi bazalaka kuna ba beta pe ba musique ya éveil à conscience. Moteki eza nango moto ye moko nde moto osala nkona ndenge na ne siko tanga catholique na ebite. Éclaircir batu botalisa batu pena kote wana basosola. Tala. Omoni résultat likambo songolo hein nde ezo l'influence na terre batu so ba sibir ba conséquence to ba likambo catholique pe eska bango ba otikuna. Attention avec la musique. Ko sakala mindule te. Potango ba kangi yaki ya mwangana ba kangi mindule na etango ebaki nzambe na komitu na bo ebita hein. Tango kangi yango ba ebi danger na kati ya musique. Osomona. Tango bako rupe indépendance cha na félicité donc mwana mwasa lobi nzembo para fifio donc batenga misi génération ba ebitina donc mundele tango sa bakaki na ye surtout mingi mo église catholique azana ba calcul oya beti po ayeba ko renforcer bitinda ya ba kolona ye ya ba père spirituel na ye donc eza mindele eza na bato bako subir conséquence nango eza biso nyonso ya solo paka Lutumba hein to ba pakao tangi wana soki batanga kina bitelo ko la religion africaine ya solo mbele ba yembaka banzembo na malgré ba carrière na ba mibu basali ba yembaka banzembo lolenge wana bo likambote nzembo ya révolution banzembo ni ya makasi ya révolution makasi ya tango molai o bango ba vivre na kati ya se ya tango o batikeli biso o moko hein eza na mwatina mais banzembo ba yebeli mingi na kati ya bolingo bon peut-être le belanga mabe mais ozo comprendre na bandi sujet OK na poto ba bengana ki ba musicien et bon nani musicien so landela mikolo ya okole makie ba musicien na biso ba komi kolekana ba politicien na maela bato batenga misi même molato akishasa o eza banani ba artiste musicien omoni tango ekomaki ba politicien fa ba sali kambo bo fa ba toucher ba musicien omoni alors musicien pas ko bimisani to zo ba chaque fois likamba catholique musicien ko bimisaka une belle femme donc qui c'est qu'elle a omoni moi ça kitoko pesa ke lokwazana donc musicien ko bimisaka ka biloko ya zui or que formation catholique a pesi tango molai na ba pakana biso e memeli biso bobola pasi yango to lobi balongo na nzela mikolo to lingi suma kamba catholique na chemin na kata lobi ko ba indo te donc mayo tali bongo politique soki religion en tout cas soka bosani service ne catholique o sengeli ko yeba ko batisa batu ko pekisa muyibi mais ko kota makambo mboka na biso te to boy tikela religion africaine sola tunyo motuna musicien oyo kumisaka ayemba banzembo ya bien azape na catholique bon to ebite soka na kati ya catholique na to ebango malamu te biso to moi oto yoka tango ne ko vutuka hein da to komba message oyo oto zoka ta penda ko yoka mela pe ko linga makasi ya paka na biso samangwana paka samangwana en tout cas bakoko balongo tata za likona se baba kisela bango o soko zui na kati ya ba artiste obeta ba révolution hein na ba bazana poso ko na msevé conscience ya moindo en tout cas paka samangwana à travers mamingi mosusu pe to moni elenge moko zo bunda bien que ko le pa bimela keza be ko la bitelo papa mais asali makasi na ndenge na ye moko a région de Fumukimbangu eza bongo Spawn Macintosh nsengo ko dibende mbote matondo mingi to moni bosimbi déjà lindanda bo kisabiso lo yembo moko po bandi mabino tango ba oyo ka mvua na bino eza teke studio nde muto ebi miso ba voix wana niko mweusi mtoto ya Afrika
Mie mweusi mwenye Afrika, bananipa mukombozi tunafanyana na yeye, njo vile ni furahi. Mie mweusi mtoto ya Afrika, mie mweusi mwana ya Afrika, bananipa mukombozi tunafanyana na yeye, Mungu asifiwe. Munyache ni mwimbie Munyache ni mwimbie songa nzila, Mungu asifiwe milele na milele, milele na milele. Matondo. Siko ntembo boyembe la kisini. Bo batika ngai na kumisa fumu kimbangu pamba te naza muindo, bapesinga pe mosakoli ya muindo. Lobi bawanganaki. Lelo ozala imam, ozala pasteur, ozala soki nani okovanda na ndako. Pona nini? Kino okososola fumu kimbangu. Donc tata mokela zaka lokumu esika zali. Donc naza muindo, nazo sepande nazali bapesinga pe profeta muindo tika na sepeleza nde bongo. Matondo mingi mais tongtuni motuna. Ndakisa to mona la musique religieuse. Kuna bafinga na bango te. Kuna ba okumisa na bango tata mokele, ba okumisa nzambe. Ba o ba jijara mingi baza bato mabe, bazo tambola mabe, to mona la mingi za ba musique profonde. Parce que to benga musique ya mokili. Bango nde tozo mona bazo misa musique tout balingi. Siko na ba o ba beta musique religieuse. Bango pe baza mabe ke oroloba nini kote wana. Bo soki baza mabe to mabe te. Bakata likambo bango moko to loba no boye. Ndeko alanga nzembo oza obeta tolo eto zoko saela musique ya nzambe, hein? Est-ce que nzamba kolingo buka lukuta to atiko ignorance? Tango zoloba ke musique ozobeta za nzambe mekasa na kati ya christianisme. Yo moko zwa photo na yo. Tamu solo bena biso mabe. Zwa mikanda ba témoin de Jéhovah to catholique. Mindele mibale. Po equation ya facile. Mindele mbale batelemi mwasi na mobali. Est-ce que bakobota yo? Ozoko sela nzambe makambo na nko? Yango nzambe ngo pe anko, hein? To yo moko olingi ezala bongo to yebite. Soko yebite alors ndeko na zobisa otango zolo barija ko zombela nzembo banzembo na etana christianisme, donc ozote ya biso ete pamplemousse et botaka orange ponyo seza malala po koma kaka moto mundo makila rouge bongo tabazaka makila bleu donc ezala mundele oza nyama nyonso makila rouge kaka ozomona. Donc atako to makila motane biso nyonso chinois ko botanga te yo somo na Chine chinois na Chine kuna chef coutumier za mundele to moto mundo za chef coutumier kuna to na RDC chef coutumier za chinois mutakabola bongo biso nani eza nzambo bango balinga basala te bosko ye nzambo akela biso o bango bazo nga basala benga musala basala nzambe atieke biso baindo to botama baindo bosko musique ozobeta ezo correspond na mate ozote o sengana mi côté aitake musali ya nzambe. Soko yo moko o se placer na isika nini musique ozana musique religieuse ozobeta musique nini? Ngai nazobeta musique à révolution, zobeta religion, ezobeta politique, eza science. Ba oto yoka nkote na kasi toucher dimension politique. To soka ngona sentine na otala, donc nazobeta musique pe ya science, consommons ezali boko yoka ngomi koneza ko ya consommons africain, hein? Ezali bo yoka ezali bongo pe science. Bon, na niveau ya politique pe ande to tikoloba. Donc biteni nyonso, tozo sembola na biteni nyonso, na na sentine. Matondo mingi émission ezali bongo ngonga, ngonga komi deko ke na suka. Matondo na bandeko balandi to esarabino alanga nde tozolo baratango nyonso alanga nzembo nyonso bazaka ndenge moko o is important ba osala musique mais musique ya mabeza o pensa la musique ya malom pasa nini azali bino moko bozo yoka parce que bolinga ko yoka ba musique ya conscience musique ya tina bino moko bozoka o bozoka aw ezo sepesa matoi na bino message ezo kota kati na bino ezo na msama kanti na bino wana malamu matondo mingi to komi ko benda suka boko talisa na ba musicien nini o ba osala nko batikanko basala eloko malamu pona bolamu ya bilenge pe ya bayi o ba oyoka banzemu na bango na yo ezala te na yo ezala te kasi ayambo nima se usani analyse soki mindele mibale ba ko bota yo te c'est loko ndeka zo ndemission bo soki mindele mibale ba ko bota yo te zo ba enseignement nyonso zo euta na bitenyo wana kata likambo yo moko etaki artiste senga loba te po muna mutamba na motema naye donc eza facile kana facile. Matondo tokomi ko benda suka nini oboloba obo talisite pona mbalasi matomi ke to yamba bino tozo zila pe banzemu na bino to zulango wapi eza message ya bosuki simanaka pamba te tokomi ko benda suka so pe opesa ba mote na bandeko ba olanda bino na kati na ngoka bo profiter.
ya kotalisa makasi ezaki mbongo na biso ezebele na Belgique ndenge koko suka mboka talisa pe ba preuve ezali bango mo Belgique bayebi yango to sengi Belgique afuta nyongo na biso Belgique nde bolobaka pardon toza na pasi mbule ezoboma mboka ba makambo ezebele tozokonyokwama esengi ete nyongo toaki na posa kosenga bino te meka tozokelela pesa mbongo na biso topesi bambote na koko suka mboka ne sunga nzila tata to stokoli to kembi to ebi to sini kosala ngonga na biso ekoki banga ngunza kiala ko esika bozali kuna na résidence en tout cas bayenge kieno topesi mbote na banga ngunza baso to sabe bana banga ngunza ba ebi esika memba ngunza monimoni biso bana bango zali awa mbote mingi na nengwa ntsamba esika bozali mama ya nengwa keju to pesi mbote esika bazali ya mbobo si sa mbote na bino wana botalisa bato bazwa ba musique na bino ndeni bazela ndenge nini ba clip pe bongo na bongo bo maso ya pana biso te na zana producteur eza bongo ya lukula ya mobali eza bongo noko nzakomba no koko nzakomba waza bongo DG na kati ya télé vuvamu yenda simbi biso mta simbi production na kanisi aza mieux placé pe kolo produit ya maïma sur zabongo bango en tout cas comme tout ça penate bango mo babine ba ko lancer awa télé vuvamu ezaka masolo te ba komona matondo bonna banzi bongo bakiselo kamba suka tonde nini po matondo kaka epa moto bato asuka donc ezaki petit mais costaud Matsadi Lambala asunga biso pe mingi to pesi na télé vuvamu nyonso kotanga kombo ngongeza okende matondo pe pa na bino bagenda boye ba émission na bino ezaka les mieux suivis et pas bangola minene ata bazoko sabino ko timine biso kel na biso eteka biso te tata kolisi biso yo moko ebike to ban tomate to na kati ko la formation en tout cas longo neta kelenge to démarrer ndeko démarrer na bana ko inviter bino tango nyonso bo accompagner biso matondo mingi na bande ko balandi nyonso ya Vom Télévision o bozaki liboso ya bitando na bino pona kolanda biso na kati ya émission mindule na mokili to pesi mino matondo mingi yango to esaka bino musique ezali maloba o ezako balana na ba circonstances o ezingeli batu na tango moto akomi maloba na ye ya malamu o ekolamsa conscience ya batu to soutenir bango balandi ya Vom Télévision bino bo esaka biso ete boko ba mosala na émission o pambate musique o bino bo le plaisir ya tina tala batu ya ko soutenir bango yeyo musique ya boye eza pena na tina pona bino ba révolutionnaire to pe biso ba révolutionnaire na yango to pesi matondo mingi to ebi ete to kosukisa na nzembo ya ntilulu pambate nzembo wana nde tozomona yango ezopesa pambate na ba statut tozomona kaka ntilulu yango na suka tito kosisa nzembo wana ya ntilulu ebetaka matondo mingi wana soki tozalaki liboso na bino ya Vom Télévision to pesi matondo mingi pena na kokwa suka mboka fumukusu kia mzala panda na ngola to pesi matondo mingi na DG na biso to pesi matondo pe mingi na tata bebe to kabe ya obazali bongo balandi munene ya Vom Télévision na staff baindo bola muka pe na tata kibambe makese pe na kilandi mambu tsakala nde na kati ya ba technicien na biso ya Vom Télévision si ma matalatala to zaki bongo elongo nane mbala mantsadila petit mais costaud tozalaki pe bongo elongo na bandeko ndakisa de inabiso tata pero matondo pe na CG Kivuya matondo pe na kumungala pe matondo na régie finale kuna tomoni netimba les superlatifs to pesi mino bambote ya ebele biso na bino tokuta na émission o ezali koya bozala tangu nyonso branché liboso ya Vom Télévision pona kolandaka ba émission o esalemi pona kolamsa conscience na bino matondo mingi pona ko contacter biso numéro ezali wana bokomela biso tokoyamba bino tomona ni nde tosukisa na nzembo ya tilulu pambate yango ande ezopesa makambo mikolo yo matondo mingi mpasi mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko mikili misusu bato mwindo fungola na monoko nakotuna kantina mpo basala biso moto mwindo